Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Yo suis sauté pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotikala kozala moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? Toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gen, Nazara Moninga na yote, Papi Gen. Nazara Moninga na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gen, tout le Belavi, est-ce que Nazara Moninga na yote? Est-ce que Nazara Moninga na yote, Papi Gen, tout le Belavi? Nazalaka, Moninga na yote, je suis pas ton ami. Papi Gen, tout le Belavi. Ça c'est Lidjo Kouempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie de. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen, Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka Moninga na yote, Papi Gen. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, Moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro na poche. Au bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka Moninga na yote. Papi Gen yo ebite, Nazalaka Moninga na bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, Nazalaka Moninga na yote, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Tu passes bien en partout, Bokolanda Biso, Lissou Boina, Tolo la vie officielle. Merci Nabino tout. Merci la grande équipe à Tolobé la vie, Washington, merci Nayo Washington, merci. Jérémy Mana Canada, Zala Ragawana, Azomona Isusu, il paye Diego Cao de London. Platini Chipamba, on a en Angleterre, Batunangaï. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé Jean-Claude Mabanzo. Merci encore les 1000 Bamba de Zurich. En tout cas, Binotou, sans oublier Eddie Mesaki. Voilà Yangaï. On a encore Melina Swamba. Ça fait longtemps. Mena Kima Bisobo. Mais nous sommes en beauté, boni. Oui, bien, Zambalo la batera. Bonjour, bonsoir, ça dépend à écouter la vie. Donc voilà. Ok, là, mais il y a des belles, il y a trop pour nous. Ok, là. Il y a trop, hein? Qui m'est allé maintenant? Voilà. Zakoto fils, la nouvelle génération. Blanche Kino, la fille fraîcheur. La bosse Christian Lilo, Babi Materazi, Tokos. Alors, ok, d'accord. Mon boulot, et mon baroulemba. Trop boulot, trop boulot. Trop de boulot, non, et puis soit mon salité, mon boulot. Ah, trop. Ok, mais Blanche va bien. Blanche va bien, il fallait pas que tu bétanaï, mais assume contre état. Ok. Alors, mais quand vous dites absolument, c'est mieux, mais lui, pour you, il y a un abassan. Je le dis, c'est mais la sango, tu es là, le basango est joli en internet, basango joli en internet, bazo fingali, butu na moi ba finga mo miana lo wa saili kambu na comprendre depuis tu. Ngen, ba fingali ya fort. Mais ali madame Makofi, ah d'accord. Makofi quoi. Ah ouais. Oh wana mama bana respect na mama bana. Respect zate na mama bana. Respect zate.
donc baofinga momi ana fort obiki etianga mama na méchant na niveau mabe on habite naleka mwa mokie osolanga nde ezala sikoyo olingo olobela ngo nde biloko nalobela ngo ndeni ezaka ndeke pourkui bazofinga ye asali nini mpo bafinga ye asali nini mpo bafinga mwasi ya bato yo sindi oluka ye libala batikeli yo libala oyaki mosala mokote mosala omonaka te kota suka nasalaka nde ezalaka nalongola mwasi yana na place nga na kota osozwi place nango obwakela mwasi ya bato bajeton baokipe bino te momi ana okipe bino te bokotie calme te botike calme te bosindi asali yo yoka nde abwaka bajeton te nga mobali na yo nga mutu nadingaki ete moto otikelaki ngai etu etu batikela mutu mobali amotema mabe donc oyaki oyaki na décision mpezaki na ye naya okota na libala bato naya kobebisa donc lia wana nde bayembaka ye wana oyembayemba lia tro oyoka soni te ota suka ozwi jo na ye ma plein apui bozobwakele bajeton asali nini mwasi na bofinga boye gen bofinga momiana na biso na niveau mo asalelo te maintenant bien makambo oyo congolais na bien mobali mutalinga mwasi baloba non si sana kolo si sana eloba na mobali mutalinga mwasi ti oui sikoyo mobali alingaki sindi sikoyo sindi asaleni siko wakuna boy te mobali alingaki sindi sindi asaini asaini elo te d'après mais asali eloko parce que ayaki musala ayaki de misala te ayaki musala moko oye musala moko okomi na misala ni mbale kena ngona kunda te do linka ok su nango ti o reverser pe moi si ana moniki ba alia mera pale amonike non salité bumbanda na baleki na muta yaki musala ta système nga nde zala lara amona o salité trop sale atiki oh muta tiki bo mo fingere nini siko no linga na yeba bo finga asali bino nini asali nini mwasa na bo finga ye bino basi obozala na wana bokenda olinga mibali bokenda obala mibali wana so bazwi bino mibali bino bokenda obala boye bisangana bozo na place alia bo mitia alia kutu babala ye bo bino bokenda babala ka bino yom bino bokenda obala mibali pesi mobali mbongo balanga siko mibali wana babala ka bino so basali bino makambo oh vena ngambo asali mama lia est-ce que bo olinga boza pe na courage boza ovoni pe ka ozwi téléphone na otie na nini oyeli kaka mwasi bato ofingi mwasi ngo yena so omoni pe mutu azofinga lia bakokana ata mokie te ofinga lia boza ta ndenge moko te banda leo ti mokoyesa oya be quand même bozala pe na soni ofinga mwasi bato asalelo te ye mutu atiki libala na ye moko aboyi na ye bombanda salite atiki libala mais pourquoi bofinga ye mais tiki libala mais ça bêtise quand même yo mobali ozwaki mwasi po ozwaki mwana mwasi wana comme si ayaki liba ayaki musala ayaki musala moko continue musala moko so bano bete na kunda et comme il y a rêve c'est moi ça monique salité eza propreté na dignité ya moko mwasi ndako ezate a préférer à lâcher na ye ezani siko ba komo fingele nini aboyi libala ye mo mutaboye libala te ye confie que ndao signer vena ngambo limbisanga pena lelo en tout cas limbisanga lelo côté na côté noté donc est-ce que virambo yo kenda ko signer divorce ali amta senga divorce te siko bo fingele ni o ba komi suso abota soki na nani abota na congolais bo mitama be bino mona bobota bana tata boza tala bana ba 8 ba 10 mwana tata na ye ya o muta o ma so muta téléphone na olobela afinga lia bongo mais ye mo so compter bana wana ba so bana 8 ba papa pe 8 et vous ka soni ko baninga basi elo olinga basalo te ko sape muninga te c'est pas bien donc si je comprends bien bato bazofinga nda lia bazofinga bato ba uta je sais même pas so bata sindi so baza ko ne bakoma na bato bakoma na ba groupe na bango bata sindi na bata ko fiolo mide bazofinga lia na niveau moko et puis ceux qui viennent en rambo so aza penda vieux ya raisonnaka aza papa déjà za mokolo bah je sais a raisonner makasi mais na côté azo raisonner te tu vois pour so abande ko raisonner na ngonga oh il faut à stopper bato jamais ba ko finga mwasi abotele bana bongo et pour na sima le côté nango diko nango zo ya oyebisa ke depuis lo papa sana posta na benga papa yo kasi mwana waza zoba bona zongo na mama na ba finge ngoka mo ça n'a rien à voir moi quand même non 18 ans lo belote ozana poto ah oui makambo eleka na poto ya kudu ba beto yo na mwasi bona problème il faut baza na problème moko te ça veut dire mwana moko to linga ba fingele mama bongo yo papa vandi lo belote c'est quoi faux papa lo bani
mais faut pas faire ça pour ba finga bana ba fan na ye na ba fan ya soit disant mutayaka musala comme moi si na ye na ba fan ba finga na leke ya Koffi Olomide nani mama riva mon kolo makasi c'est là non c'est non gain mama riva mon kolo makataka leke ya Koffi Olomide ça veut dire ça ya kala makasi ouais kala makasi taka leka rambo c'est que ça ya kala oui ndeko na yena boyite modelo zo fingela moi ça bata sala oni moi ça na sala na boteli bino bana okomoko tatina bana okebisa didi soni okeba ke ba sinote osa didi nini yo mon tata moi sinon on respecter osa makamo ya bien te na nini moi nda o respecter ben non moi na respecter te yo zo la kele moi na mabe moi na ngola kele mabe tan kofina na ya liya bakenda ko longola bilamba yo zalaka ozalaka ba ba loba na ba yoka na ka po bota mwana yo zalaka okela kila mwana ba mabe pona ni okola kele mabe tant que qui osande kwa Koffi moza Koffi te mais Koffi mo azana bo moyi yema zo lobela ba ne mabe te mais yo zo kota ngo makasi c'est pas bien sinde ngo peso kombe soit pe 500 euros au mona danger 500 euros soit pe si auto 200 euros ça va mbonga ndeko noté mais ba tusu ba linga pe ba le bande ko monter oui bien monter ba tusu ba kota mo bande ko bon 100% soka kota la ndeko na 100% za zoba parce que muto ya zo finga oui na confirmant nga zoba parce que moi ça a raisonnaka wa le kana bande l'école akosa makamo mon mari força parce que moi ça ya zo finga na yoki maloba na été atikani ko yoka alia yo somona est-ce que ya yoki ayoko mona alia amona alia yo somona mon mari déjà zo finga déjà finga déjà alia nan mon mari faut somona mon mari faut lo baba bêtise yo tala ngote ngana otala ngona télé alo baba bêtise au déconner ma casse tu vois soki Koffi mama nani alia alingaka bana Koffi te soka linga bana Koffi te yo mto linga bana Koffi makasi parce que yo ne tata moi c'est bana yo tata moi c'est bana ba restote ba telenga na ba koma ba fazera yo zaka wat ozwa nani etake tata moi si ozwa nani ozwa tata moi na mo Koffi te walo kuta makasi walo kuta walo koso mbongo makasi ba restote ba telenga na ba koma éparpillé Koffi ana bana ebele te oso luka moko bana ba telenga na yo luka ta moko Aristote kute bana asute ke mwana Koffi so tala Aristote na nzela kwa mutaliboma siko soki yo mama rifa ngosani songa mama rifa no songa mama rifa ndeko na so abandonner bana na ye atiki ba ngo ngana no récupérer banana o comprendre waka na sentiment ba pesa comme mbongo na zo kosa ndeko na bana yo sozwa bana Koffi ana bana belete ana bana belete na monde pesi pasi et pesi na pasi monde a muninga mwasi yo mama rifa yo babanda ko yemba babanda ko boko kala na yana opona ta mpoza mutakala parce que banda boko kala ya ya no siko akoksi 70 ans ça veut dire 70 ans yo le kinoza ya combien c'est goza ya kala oza kala makasi mais kala no bala te po ani oyo pesa mobali mbongo puka tango moni ba ko finga lia oyo pesa mobali mbongo a se présenter na ajo ayo wana sonité soni esalo wana soni te o chance muningo yoki ngo mabe o sepel na sindi lobi po balukela ka sindi te o balukele makasi o mwa mwasi motema mabe makasi o telemeni mwana c'est normal mwana nyoso geni akotela ka mama na ye o comprendre akotela ka mama était pour didi sona linga pe papa ne makasi mais bêtise oyo étant que mwana ya mwasi jamais ko ekotela papa maman Riva la question na voix parce que n'a pas ce conseil gratuit oui na biboy yo za mwasi son de kona ke erreur yo ndim to dresser yo mto rebse non yaya eza boyete eza boy parce que bana bazana kati okoti suna ben wana comment okoti suna ben wana okomi susu ko finga okomi susu ko loba n'importe quoi mais non yo za mwasi yo ndim to vansa yana bite nzelo zo o sala boza mabe asa mwasi to bota ne bana ata azaki mabe na biso ata azaki bome asa mwasi to bota ne bana c'est si bobwani tika na position na ye bino pe bota na makam na bino te ezala bongoti sikoy bando kangami na komba liya bando na bite so linga elonga liye koma ya yo ya yo bwaka na nzete mais oui pour ça jalousie ya makasi jalousie ya makasi mwa sodo abimisa ngonyonso yo penzo so linga bana olinga Koffi ndo zo bana Koffi obatelinga na wana o Koffi tika bango falo zo bango mais de toute façon pesa no makambo ya famille batu bobi boko tongo famille batu bongo ya so ke finga liya za famille na famille te pour on met en réseaux sociaux on biso to ko ti so ba na réseaux sociaux mtanga ke ko tango pa za te potenga to ebate tenga to ebate pour on met en réseaux sociaux est-ce que boyebi no moi mosana saloba ale kana bande le ko la tanga le katelo kwa ba senge bo ke leka aleke bandi ko finga mutu ka bale vide ye mutu ayibi munu bala muninga ko lonzo to ko lo mobali amoni ke
na minute on alingi na ngai souté wana mona salité muto yaka musala na webi pe système on nga miyele laka amoni ka ngo salité makasi abi atika na mabe atiki na siko bokumu finga ye bozo finga muto ye moka boy libala ba boy yete ma ye moko mutaboy libala na ye botika mama sala ape makimia ko pardon yo mama rifa yo OK ko zwa omoni mama rifa amoni comment ça s'appelle amoni Alia kei na mama Denise bakani photo na mama Denise nani mama rifa ke zo photo ya Cindy na Kofi bakenda pa mama Denise kalantie au moins que y a impact parce que tant Kofi na Cindy bakenda pa mama et pas mama Denise na lobela et le cas inaperçu mutalobela ngazate au moins que tant Alia ka leke pesi makam zonga muto au moins que sabi so probablement makasi et so pour makasi o tie eza makamba kala okutu même muto si batika bino ana vi na ye so ju mutu na ye kuna mo mukosi na ye na ministre atanga ba millions asu na niveau na bino te tika les coups pardon tika vivre ko a vivre ni toko na ministre yo bon sikoyo so bino makasi bonde mutaboyi ni libala ye boko libala ye mo mutaboyi aboyi libala na ye alini na ye su te po salité bomba na baleki salité aboyi yango akaso mutali kolo lisusu koleka sobino kaka OK bisa photo ma on photo ma Denise obimisaki Kofi akanga na Cindy na Ali akeka siko Ali eza deux choses différentes oui parce que Kofi akendaki na Cindy basalaki yana et un impact te et n'a même pas d'impact mais Ali tant des impact ça veut dire ba coopération mususu maman ba kende ko tala ba ketaka mama Denise Kofi na Cindy Kofi a même signé pas maman et pas maman Denise. Bah qui n'a qu'au les cas bah quand photo et les cas inaperçus. Ali a que pendant il y a solo. Donc ça veut dire Ali maman mon consi a que pendant il y a solo. Oh balali. Bon bien si quoi au moins ninzembo via sali pour na ko interpeller moi na mona benga si quoi yo tango tali nzembo na monte que no via zo mona pasi na motema et tout pour ni ko kanga bana. Wa venya zo mona pasi. Wa venya na rambo. Via mutabezi via mama mutabezi so sarade omoni via rambo mutabezi via rambo na lobano via rambo za mutabezi ko saranate na lobano via rambo omoni ta yebisanga bato babanda na ba via rambo chilelo bazalaka oyoka bakomora bango ya Kofi Olomide tanga matido aibi technique internet makasi aibi technique pour combiner limo te makasi ya lelo ku chilobite Virambo. Non mais si quoi ngala tuyo disco nzembo na pona yo tango yo nzembo no monya onde. Eno ka nzembo ni banzembo so lobini mwana yemo ayebi tina boyeli po bana yo yebi bana poto nde basa bana poto balinga betiste bana poto balinga betiste yo papa so sabo en tout cas ato bana pesa bango likoro mabele ba balukelo oyebi yango très bien. Donc bana poto bazala bonwa. Ah oui, mwana poto bazala bon et puis so Didi Stone pas au télé mais na pona makamama ba po ba finga maman est trop. C'est normal. C'est normal de défendre maman, mais maman n'aime pas t'indéter. Vous comprenez? Didi Stone a des mukolo. Et puis, tu bébé au bac. Il y a Didi Stone. Et en plus, ma famille a binoté. Bon, que la n'a pas tout musuka au téléphone au likobo. Au bandon la que la Didi Stone mambé. Oh, Didi Stone, on la que l'histoire était qui? Et puis, tout ça, on va relation, ce qu'a eu ma relation, il y a que ça, il y a mannequinage, et zali parce que, pour na papa, vous êtes malade, il y a bon, na mituna bino. Est-ce que Kofi Olomide a une relation na relation na Prada? Kofi Olomide a une relation na Jean-Paul Gaultier? Kofi Olomide a une relation na Balasaga? Et si Didi Stone a défilé, Kofi Olomide a été nani kuna? Oh boma hein? Oh pour na papa bino wana bazwa bino bali boma boka na bulakini ça veut dire pesi boye. Mwana boye to tshikotse boye te aya poto kenda bongote mwana na bandi ko sa musani banda muke na mona film ni muke vous comprenez muke mama na lengela yebi de yake lobi na ye wana c'est ça siko conseil ni toke nango siko na 3 conseil ko ko pesa na pesa na Cindy conseil ko pesa mama Lia na makambo conseil ko pesa ekamoka pona yo Cindy na bano na Cindy abaneno na bajeton abandi ko chanjemba karma pana et puis assumer ngwa biki ele kana Facebook na cha na TikTok ezanga im na cha be mama fo kata soni
yoka soni konde kona oyaki musala yoka soni et puis moi ça m'a tikeli yo mobali atikeli yo tite ozwa vertige pourquoi pour ngaso na mobali mobo na lingi mobala bato so muto ana tikeli nga mobali ana non sepelati non sepela kutu atikeli nga bena don na komi yanga na vanda calme quand même et puis son vertige pourquoi va poser donc olinga ba longola muninga donc oyaki penda bul nzema ngo yemba penzemboti donc image no yaki na zaki na mutu ekokisami rêve ne ekokisami oyemba ngo te tika mwasi ana calme ko maman tika mwasi ana calme so Kofi a commission niveau mais et pas lié à niveau noté ali à niveau noté maintenant le tu lobby ata Kofi a sokoli à l'action deni waka niveau monté donc tika est tranquille soit tata na yonde bozana bofanda bo suppose Kofi soit na moto ngo lingete o hélicoptère o ni maman na coopération pas Kofi pour sambongo o linga Kofi te ah oui sambongo mona kini o linga Kofi te pour Kofi a papa nao o lingete donc o lingé pour l'intérêt donc ça veut dire vana kwa na yo tika lia na kwa na yo bo sala ba base na bino na ndenge na bino bo tika mo sana tranquille a suna niveau na bino te asa zu mutali kolo c'est ça point barre. Donc voilà, deuxième conseil. Deuxième conseil, viens dans Rambo. En tout cas, limbi sanga na côté la côte trop. So tala la vidéo na côté la côte trop mais lelo na bimo libanda muki. Respect ezalaka bien makasi. Parce que moi si wana honorae. Mutuna sa yebi l'état nzambe batu ya mokili ba yebi ke moi si wana honorae ye wana opesa ke respect. Quand même, au sali bêtise. Moi ça kokite atiki. Pourquoi vous avez pensé l'icolo? Abdinda na mabele. Viens me bandi mabete. Yum to bandi mabe. Ok na mabe. Allez moi sipe amoni moi été atika na pas comme libre. Donc otiko atike comme ngambo. Viens oza mukolo. Na ngana lobaka bref. Viens oza mukolo. C'est ça le fait. En tout cas bato belé bon modèle ba finga lia. So na ebi oza d'accord parce que si oza ki d'accord te olinga loba potan banda finga Didiston oleka oloba. Non mais yepem totinda bat. Respect quand même. Pour basi bakufa na ko bota. 9 mois pendant moi ça ke ibo akufi moi na bi moi ça ke akufi pour parce que ake bota. Quand même moi so bote loba na misatu un peu de respect vieux. Respect à mukie. Ato juivi na obo comme bo vivre net na molimo yo na sindi mais ata respect à maman bana. Ata respect à muto on aura un jour na vie. Donc viens on s'engage respect par lia, pesa respect parce que ti ba finga lia na na monter sika lia aleki atiena tele ba comme loba jamais et pas tika le kate. Moi na c'est normal moi na ni so côté la maman ne moi na mon côté sika ba finga maman na moi na tele matala parce que mi kolombo ba finga maman na et na réagir te. Ben non. Vous comprenez? Moi na nyonso sika ba lobe la maman ne mabe et sika ba finga maman na a tele maka réagir kaka. Donc voilà quoi. Donc maman Riva oza mwasi oza pena bana Kofi azali bendete liweza abiso nyonso un jour où yo ozala ou Kofi pas ozala on ne sait jamais to ebite mtoke liboso vie eza mystique yo so mona ka Kofi pour ça na mbonga ya na ngazama un jour ebite mtoke ko saliso peut-être bana yo mo bimista mchoponote peut-être bana Kofi mtu ba sunga un jour oza mwasi o lingi basala ote ko sala pe muninga te tika ali ya tranquille bolinga ki ete bolobi alingi bana Kofi te tika est tranquille yo muto linga bana Kofi na tika la komono ozwa ta Aristote te banda Aristote atelengana na poto yo pozaka na poto na tika la komona te ozwa pete o tika la kozomona Kofi ata moko te basaka bazali bana sika ba mala bon o tika la kozwa ta moko te donc il faut arrêter. Il faut arrêter ça aux pour internet et l'internet peut balukela parce que aux amabe kalo bayemba yo pesa mbali mbongo sikwa bala. C'est pas bien. Tika vi alia tranquille. Sala vi na osenga raba ndenge ke senga ba 200 ba 300 singa pesa ko ba 500 yango no craxer comme so biloba loba. Senga ndenge continue ko senga mais tika bana ba tout tranquille, tika moi ça ba tout tranquille. Voilà. OK. Voilà, message est passé. Alors, pour aussi, ça a bisou. C'est que moi, passage, moi, ok. Pour aussi, c'est un petit peu conseil, nous, on peut se rester maman Lia. Parce que maman Lia, on peut se conseiller. En tout cas, pour la maman Lia, conseil exact. Conseil exact. Conseil exact dans le sens ni. Dans le sens que, normalement, il y a ma bé à salité au nom loba. Bon, Bible lobby, attends, au mouton à salir ma bé. Attends, il y a ta salir ma bé, mais il faut s'engager pardon. Des Bibles commandées bisou.
limbisa ve mopao solola bana libérer ba petit ba solana papa et ça la bien ata na phone et ça la bien pour baza papa la bango ba bota obota ba no na kindumba te oboti ba no na kati ya mariage donc baza bana na ye ba mesana na papa na bango na yebi ko za mama oza mwasi mo e osuka ka mutema po o moni ezebele obomba pe belé aussi pourtant pe ebele po vena rambona comme na mwasi na niveau na tiso ba 20 combien d'années wana donc ngaki quoi donc en tout cas doser ba petit tika morina solana papa na en tout cas et ça la bien makasi voilà pesa mbote aussi ça na biso Nelly Bamelo ya yango wana masala nga Jili Bolia Bolia ba Jili ya yango wana et Ange Bolia babi chine koi na kacha ya mikili quoi kabelo so na ponisa kabelo luka ya Ange Bolia donc voilà quoi na bosa inte masala nga Olivier Tembo Peuple Mundibu ya yango wana vina ngai DJ Mususu tout ça Mususu pardon sans ko banga en États-Unis ya yango wana DJ Kasese Kasese ya Batito ya yango bon guérison donc voilà quoi on a zongeli Susu Christian Lilo Materazi na kesu kota musika na ko zonga lisusu barobi Susu Zakoto fils babi nouvelle génération Blash Kino Pecha na Tokos. Voilà, merci Nabino Bandeko Bandibiso, je crois que tu es un baki Mélina. La porte est grandement ouverte pour la Bandeko tout. Nicolo yo so on a besoin de biso, au bengi biso. Oya o le raboy le Mélina leki. Pour très bientôt, la surprise est à moi de l'obaming mingi eteme. To katariba. Kalatina to katariba. Merci allez, tout le bel avis. Nazala moninga na yote na motira la pe na moninga na yote papi gain tout le bel avis. Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba o. Ngai mwana ya suka na libumu ya mama. Mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka. Mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga. Jean-Jacques Pagna, mobali ya pembe. Roger Madiata de Genève, Alvaro Kamena, Sako Matuvanga na Paris, Jenga Molinga, Johanna Angolana, Mama Suisse. Ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso pona beba o. Ngai mwana ya suka na libumu ya mama. Mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka. Mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga. Le grand maestro Tabota, grand frère ya Zigigi, Zigigi moninga ya Zinago, pe a sonam. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka. Mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka. Atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka. Mobali nanga akoka. Mon mari est capable nyonso nazwaka. Junior qui sensit la force tranquille, Antocha Korobela, Samy Cointreau na Belgique, Didier Sanda Anemas. Grand prêtre mère, Anne-Marie Bichiloa, loi de l'homme, Fanny Kembo, Helvétique CH. Eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka. Maria Kitoko. Mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka. Atongisako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka. Nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka. Mama Chocolat mobali nanga akoka. Paul Mungeche. Mon mari est capable nyonso nazwaka. Mishingita Kongolo, grand prêtre mère, prêtre des prêtres, Basel. Yolito de Belgacom, roi
Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekomaki sasa na matete mbula nyonso nga nakenda